Chiko Mpululu ekoki kozala mokolo wana akufaki te me sikoyo nde akufi. Pona nini nakoloba bongo? Mwasi na ye alobaki malamu exact 23h15 boye Chiko Mpululu alalaki. 1h du matin, 1h35 ou bien 1h15, 23h35 alalaki, 1h15 nde akufaki. Donc, mwasi ya Chiko Mpululu ayebaki Chiko Mpululu alalaki, ayebaki pe Chiko Mpululu akufaki. Mbote ba papa, ba mama, ba ndeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote banamike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa soki bolandi malamu mwasi ya Chiko Mpululu azali na mwana ya bebe elobi ye moko balalaki batiaki mwana wana pe yango wana ayebaki Chiko Mpululu akufaki po mwana abandaki kolela. Alors mwasi ya Chiko Mpululu ayebaki Chiko Mpululu alalaki 23h15 ou 35. Ezali na bilili. Soki botali ba video asalaki, bozomona alobi exact oyo Chiko Mpululu alalaki. Alobi pe exact na minute nango oyo akufelaki. Alors, soki na bandi koloba bongo, yango kaka te mutu elakisi ke akufaki te mokolo wana ayeko kufa nde sikoyo. Soki bolandi bambanda na ye balobi malamu mwasi ya Chiko Mpululu tango baza kosala makambo ya matanga pe tango bakolela ebembe pe tango bakokutana nyonso azalaki na bombo moko ya rouge azalaki kaka kofiba. Donc, mokolo moko te me mikolo oyo nyonso bakutani na basi oyo ba mama ya bana ya Chiko ba monaki ye azalaki kofiba kaka bombo moko ya rouge. Donc, bombo ya nzete. Alors, yango kaka te elakisi Chiko Mpululu akufaki te. Mais, ensemble ya makambo na koloba elakisi Chiko Mpululu mokolo wana kokaki kozala akufaki te akufi nde sikoyo. Parce que mwasi ne azana mwana moke jamais akozala wana atalaka ti Chiko Mpululu akolala. Na ndimi pe te mwasi na ye atalaka oyo Chiko Mpululu azwaka penza pongi alali sikoyo. Po soki mutu alali na mbetu liboso bolali surtout soki bolali bino nyonso. Soki ake kolala ye moko wana okoloba ake kolala na 23h15. Mais soki bolali bino misato mama na bebe na papa na ndimite mama akotika kokipe kotala mwana ekotalaka mwana akomane kotala pe a comparé oyo mobali na ye akozwa pongi pe ya kokende. Mais mwasi ya Chiko Mpululu balalaki bango misato elobi ye moko na video amoni Chiko Mpululu na 23h15 alali. Donc kolala na mbetu elakisi te balali po sino te alingaki koloba na 23h15 tokei kolala. Mais ye alobi Chiko Mpululu alalaki na 23h15. Sikoyo pona koyeba Chiko Mpululu akufaki mwana mutu alamusaki ye po abanda kolela amoni Chiko Mpululu atie liboko na mwana. Mais tango baloli ayeko comprendre Chiko Mpululu akufi.
mbala moko azali na émotion o mobali na kufi te, mais azali na émotion ya koyeba liwa ya mobali na ye ekufami na ernine. Donc atali mbala moko montre 1h35 azoloba malamu, azoloba teke akufaki na ba 23h to minuit, azoloba pete akufaki na ba 1h to 2h, mais azoloba heure exact na heure alalaki na heure akufaki. Elingi koloba Shikompolulu akufaki te. Shikompolulu azalaki ya kokufa te. Yango wana ebongi na pesa mes condoléances sikoyo na famille ya Shikompolulu po nde sikoyo akufi. Na lobi pe te mwasi na ye ayebaki liwa to ayebaki te. Mais selon ngai mukolo wana Shikompolulu akufaki te. Pona nini na lobi bongo sikoyo soka akufaki te, pona nini azalaki kolamuka te. Bino moko bolobaka yango. Mingi pe bazali sir nango au moins 70% Shikompolulu azali mutu ya bagua. Ezateke lokola lelo ya kufi atiki biso, atiki mokili, pe atiki fufu, to loba ke azalaki mutaba kisi te, to batu balobaka te azalaki mutaba kisi. Alors, soki azalaki mutaba kisi, elingi koloba mwasi na ye oya suka akoki koyeba. Parce que avant alingaye to babalana, se panzana Shikompolulu aza mutaba kisi. Alors, sikoyo soki Shikompolulu na miniti wana akufaki te azalaki osala nini? E koki kozala akendaki ndenge kaka basalaka ba voyage na bango ya bakisi. E koki kozala alobaki na mwasi na ye na 23h15 ngana ko décoller na kozonga 4h du matin to na kozonga 6h. Mais na 1h du matin mwasi na ye alobi akufi. Na yebite soki bazalaki ya koswana nazoloba na ka oyoyo ekoki kozala hypothèse ndenga na lobaki. Soki mwasi na ye atosaki mibeko ya Shikompolulu te ke ako voyager akozonga na 6h, ye abengi yango liwa, elingi koloba yango wana Shiko akufi. To akolala na 23h akolamuka lobi nango, to lobi elandi akosala 3 jours. Soki mwasi ya Shikompolulu a déclaré yango ke ezali liwa, na kanisa tango bakomemai na ba salle de mort kuna nde bisika akokufa ya solo akoka kolamuka te na 3e jour. Mais est-ce que mwasi ya Shikompolulu aza capable asala yango na ndimite? Mais na mokili oyo tebi ba couple makambu ndenge ekendeke te. Na ba Congo soki mwasi na alembi mobali akoka kobenga na mobali te, po mibali mutu babengana kabango. Surtout soko zana yo pauvre. Surtout soko zana yo moto ya ndengana. Surtout soko lingi o changer modèle la vie na yo. C'est tout à fait normal liwa ezali divorce moko ya kitoko koleka ba divorce nyonso. Alors soki Shikompolulu azalaki ko décoller mukolo yango na 23h15 poisonga après 3 jours na 6h du matin, c'est possible soki mwasi na ye alingi basala divorce oyoyo ya sans problème ako déclarer na 1h35 ki akufi. Tango boko memaye kuna nde bino nde na maleli wana na ba formol boko chai boko bomaye akoka kolamuka te na 3e jour. Na lobite ezalaki bongo, mais ezali kaka hypothèse. Ponanga Shikompolulu akufi nde sikoyo yango na mipesi incondoléance na batu nyonso oyo bayebiye pe na ngai moko pona Shikompolulu. Mais ponanga naza sir mukolo wana ekoki kozala akufaki te. Parce que mwasi na ye apesi biso heure exact alalaki,
exact heure exact akotaki na chambre mais heure exact azwaki pongi alalaki na ba minute alobi pe heure exact akufaki na ba minute pe mikrolelandi azali kofiba bombo ya rouge sima nango alobi pe ye moko makambo nyonso oyo bakoseli ye na bato bawutaki Angola Lubumbashi bamama ya bana ya mpululu bango nyonso wana bazokosele makambo ye avandaki na ye kaka bisika ebembesalaki selon coutume tozali bakongole babantu soki moto akufi fo kozala kaka bisika mobali na yo azali nazali wana mpona lela mobali nanga selon coutume ngake nazoloba bango me ye moto azobimisa na monoko na ye aza kosala nyonso selon coutume donc kolela mobali na ye na se ya mbetu wana kobouge te eza selon coutume mais nalobi kaka te ye moto abomaki ye mais eza hypothèse oyo ezali kobimisa ye pe suspect to suspecte yango wana na sukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.